Tokotika Kabila. Et puis il est en train de travailler silencieusement. Nazoyebisa bino ke muntu abata maleki ona maye. Kabila ne peut pas travailler. Sa place n'est pas ici. Place n'est pas Guantanamo. Bana classe à Lubumbashi. Va mobiliser 5 000 $. Bakay va passer en président de l'Assemblée provinciale. Il y a Katanga. Voilà, papa tout. Pour bakende va passer ba sinistre. Kuna na Goma. chef toyebi ke na tangu ya Kabila babandaki kobanga ane mais na tangu ya Faci Beto tikali komona te église catholique abimisi atambongo pona ba FRDC o bako silisa otobengi guerre kuna yo Ok, Mikoloyo, na dosé. Il devait se vivre. On a moni, trop na terrain. Et ça, c'est la rage. N'a pas le temps et c'est la rage. Yango Tolobi, la force ya ba parlementaire debout. Et ça, c'est la rage na monde mobimba. Tomi bete la maboko makasa. Na yango lokola Augustin Kabuya mwana bute asengi tochana se tochana na se Tolobi boye boyo kanga bien andanga ibia boyo kande na zokende ida basi viva Tolobi boye Augustin Kabuya mwana bute le secrétaire général alobi président Gilles tchana se na tchana se mais na lobi mais soki na yoki muto saka na mukwantombolo mwa mai wakani double brassard le grand Mugishi l'homme le plus propre du monde tombola kangaba soki na yoki basaka na mukwantombolo na ko s'en charger na tchena se écoute la biboy Tshisekedi wa Mulumba Atika qui parlement debout. Alors dit téléphone rouge. Alors dit mettez-vous au parlement debout. Vous serez le meilleur. Le lot le meilleur. Le lot nazo yoka na soya bisabino. Le lot nazo tambola na mituka. Papa sanga yango na parti. Na so yango na kombo ya Félix Tshisekedi wa Mulumba. Po atikira kingaiva. Lelo na komi leader na monde mobimba bazola nanga lokola jibempian salvateur de la part l'homme qui a mis l'autre en coco non l'homme qui a envoûté personne l'homme qui a envoûté personne awa sikoyo ngana koloba milite na tena se alors nazana mukonzi na ngai oyo toyambaka kitoko mais avant toyamba ye tozana bandeko na biso ya buka Jericho président na bango azobela maka boyebi ye bien oyo yembaka Jericho kitoko ozana 1000 francs waka awa ozana 500 bakoleka te balokota tokende kofuta na hôpital Tiko Sengo Shima, bana nyonso poto buka Jericho malade gravement. Région les combattants, boyebi nde to salak. Banda ko boaki la biso to pesa bango. Banda exemple nanga moko rapide. Eza bongo te. Président Gilles, merci Benoît pour la parole. Président Jericho, walingara Jericho, asala moi symbole. Jericho toza wa mutasunga biso mingi eza président Gilles n'a pas stagili bokwala. Awa pena na kina to muta usunga biso azabi. Asunga biso. Olinga ba mama na biso mwa mke o batingela biso ba mbunda bango nde basunga biso. Pardon président Gilles, toza problème moko eza bikese. Ne toza boye Jericho doit souffrir fort. Mais le président Charis, merci dossier. Déblo Kabuya Boy. Wana
boyokani ezali contrat na caméra te ekosila na merci na 5 ans président service asunga bandeko ya moni topelisa 5 personnes à part 5 personnes baomela ata biso monde toloba boye toa malade tosuka omela kutaka bato mingi otosuka c'est presque mais honorable la seigneur honorable Onimwaba yotala bana na Jericho olingaka bango ya gratuité pe Didier Boudimbu bana na olela la Jericho bango son excellence Didier Boudimbu ouais l'homme propre tentira bien et puis ozalaka maboko pété tala bana na Jericho bayembelaka yo partout mais chef na bango azobela gravement tosengi na van tosengi na baministre nyonso oyo basouteniraka biso tosengi monde mobimba soki botindi na numero ya président Jules na numero ya Dieu merci na numero ya chinois mbongo koko botinda na baprésident mosusu te mbongo mosusu ezokoma te ya FARDC nakoya kotanga mbongo botindaki $100 2 jours 3 jours yango nano komite nakutana mutu yango nakopesa lelo nalimbisi ye nakoya kopeta na kamera pesa mbongo FARDC bapesi yo $100 sikoyo ozolinga na beta soki na beti yo carrière na yo esi napesi yo journal lelo oza ndeko na ngai oza pire ngai oza président renommé yaka na $100 plus vite que possible ke na beta yo soki na beti yo carrière esi ozokanisa carrière bazopesa bino kuna bazokommunike ngai te de voler en cravate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La pression mongo 6 jours. Le bio est ici aujourd'hui. La pression. Tosengo lelo ya. Soki ayete na beto na caméra. Numéro yango to pesa numéro plus 243 89 32 50 547. Merci vraiment. Plus 243 89 32 50 547. Papa, est-ce que tu as seulement le Mamouké? Ah, yemba mouké. Balobi Congo est uni et non divisé. Il y a monté maman Nzembo Oyo, il y a Bosangisi. Oya ko trahire, ako kufa. Oya ko trahire, ako kufa. Fachalonga Genève, Nambuya ya Zambe, ae président ya Congo. Nambuya ya Zambe, ake inafrikaine. Double Bassare, et comme a Fayoulou, dansera s'intéresse, Fayoulou a Kende na Beni, président Facebook, Mawe, Bakomesana, Mawe, Bakomesana, Tate Kambe, Mateka Fayoulou a Teka Kongo, Kiko pa Genève, Basala, Fatia, Kimayango, Kitoko, Fatia, Ena Moto, Kitoko, Fatia, Ena Moto, Oya ko trahire, ako kufa, Fachalonga Genève, Nambuya ya Zambe, aye président Congo, Nambuya ya Zambe, ake inafrikaine, double Bassare, et comme a Fayoulou, dansera s'intéresse, Fayoulou a Kende na Beni, président Facebook, Mawe, Bakomesana, si toi t'es quand même, t'es Kakayoula, t'es Kakongo, Yiko pa Genève, Basala, Fatia, Kimayango, Kitoko, Fatia, Ena Moto, Kitoko, Fatia, Ena Moto, Fatia, bimisa bango na video, 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 bimisa bango video, bimisa bango video, bimisa bango na video, bimisa bango na video. Merci vraiment, merci. Il ne peut se vivre.
Le Parlement debout. Rien que l'UDPS. Le Parlement debout. Rien que l'UDPS. Le Parlement debout. Rien que l'UDPS. Rien que l'UDPS. Rien que l'UDPS. Omoni, na sepela mingi tant le Parlement debout rien que l'UDPS. Même si Etienne Tshisekedi yemo rafanda kalobaki non na sala musala ya maka. Nazolanda lobi le secrétaire général Augustin Kabouya, l'un des parlementaires debout à lobby. Nazali fierté na bino parce que c'est lobby to ça la palmarès. Il y a des secrétaires généraux les cas na kati parti. Je suis parmi les 2 meilleurs secrétaires généraux. Est-ce que quoi ça qui? Il de PC FIFA. Et nandenga mabete nandenga ya bien. Ne pende kwa na ema bi. Nandenga ya mabete. Il faut la ça dini. Aloba. La nomination est salama, maintenant nous te vivra redynamisation de la carte de ma province. Est-ce que n'a pas si? Nous allons saliko salama, c'est parmi les éléments où les saliko l'accepter que non. Na époque na ye amené pe tous moko yasika. Tomi bête na non maboko makasi. C'est ça. Le Parlement debout, donc, rien que l'UDPS, cela veut dire que le parlementaire debout, Basali, membre à l'UDPS. Le président Jules est parmi les cadres de l'UDPS. Sectionnaire. l'UDPS est viva. Il est statutaire, non seulement qu'il est dans l'informel, mais il est aussi formel au sein du parti. Yango nyonso o to salaka. Pe mingi o ya salaka le longa no tia polémique menandenga bien. UDPS viva. Parce que ebelia baninga bayaka bazobeta masolo ya misala. Mais tant que tu regardes que non yela biso des personnes to mona ka kombo ya basi na wana bandeko na bango. Mais la seule personne on a mona ka soka ki ata na mwa bureau mo ka tambola na ba kombo ya ba combattant kombo na président. Il viva. Ndenge toyaka boye na kongola mémoire pono koma pana moni batu musu ba uti kolela mikole uti koleka. O ba pesa biso misala te non. Ndenge toyaka na kata parlement. D'ailleurs fonctionnement UDPS, je vous parle maintenant en tant que non seulement coordonnateur ou secrétaire général mais en tant que fédéral de l'UDPS. Na o etali prise ya batu pona kotinda bango na musala. Soko leki na cellule te, o leki na section te, o koleka na fédération ou soit l'organe central ya parti o to benga exécutif et récupérer yo et pesi yo musala. Mais biso mingi o to yaka na kati ya ba parlement debout. Ba référence na biso ce sont le président. Je ne parle pas des animateurs, mais je parle des présidents. Parce que dans chaque parlement debout, il y a un président qui représente cette structure-là. Oui. Ça va être communicateur. Parce que dans le parlement debout, il y a 3 catégories de transmetteurs et information. Nous avons les communicateurs, nous avons les harangueurs, nous avons les divertisseurs. Divertisseur azali mutu oyo ayaka pona kolongola yo mwakando mwende tolomkana tanga boza msuna ba stress UDPS viva die telemana bobeta na die maboko makasi na moni vidéo de salirage UDPS viva rajouer na poto na yebiso batu musu balinga bakufa na coronavirus babiki. Parce que bazaki na conseil à conséquence ya sekisi bango beto boete. Oui. Bo bete susu maboko. Azana par na ye na kati ya parlement. Mutu azaki na kanda abeti bo aseki. Stress elongwe. Tozala ba communicateur aye uniquement copé sa communication et la ligne communicationnelle ya parti a déposé en accueilli. Tous les barangeurs, tel que nous sommes là les présidents, n'a vérifié l'information de gauche à droite. Attends, nous sommes mais le quoi les boulot n'a communiqué dans sa ligne.
soki na beti eza lokola bandimi ya bere yo kende kovérifie idps viva soki ovérifie eza bongo lobi so eza bongo te koyelanga te nga na si na betakisi arange idps viva. Alors pourquoi nalingi koloba boye? Parce que tango tozalaki na kati ya opposition, certainement on ne refuse pas tout le monde, on a besoin de tout le monde. Mais tolingi totalisa que tant tozalaki na kati ya opposition, il n'y avait pas plusieurs parlements debout parce que banda ils sont banga. Parce que le parlement debout ezalaka muté. Il est parmi les gens qui a participé. Nous sommes parmi les gens d'ailleurs. Na jangu wana tant to beta masola jangu. Ba parlement ba parlementaire bazala mettre wala na deux parlements. D'ailleurs on comme à 3 parce que na tomola musu na s'intéresse. Doit un parlement debout moko o ya quartier 2. Doit un parlement debout moko ya Calpitus. Na parlement debout ya Saint-Thérèse. Il ne peut se vivre. Et cela il faut que les oiseaux kima et tout jangu no ya na quartier 1 wana. Moi j'étais le président et le président élu. Nous avons travaillé, mais tant qu'on commune a qu'à pouvoir. Bon, non pas les 100 jours. Mais, Tobo Tibana, il est pas vivant. Tobo Tibana, bazo comprendre l'esprit auto ou taille nangote. Le kola balinga batata bana et sengeli to encadré bango. Est-ce que sur le bureau encadré mon anondo sali sumu? Il est pas vivant. Au contraire, moi n'est malade. Ce qui papa est bon à encadrer à Kosepela. Parce que il n'y a pas de leader sans successeur. Au pays qu'on a un bon leader, si derrière toi tu ne laisses pas des enfants. Mais si on doit dire qu'on a commis référence, on est dit l'autre au fait de la région, c'est que il ne peut se vivre. N'ayez pas à ramener ou comprendre une chose. Nous pouvons avoir des différends. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais essayez de faire des choses qui sont na beti et ça te pour na monier mais ate azate na lobaka pona ye malgré mutuna mutakoyi koza na philosophie na ye mais les côtés bons et c'est lui kobete lango maboko puisque batu bazolo bakeno na kata UDPS on nous néglige tous les parlementaires debout. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette pensée. Nana outa parlementaire debout. Dès qu'il parlementaire debout, Naïeba Nomenga, secrétaire exécutif national. D'ailleurs, j'étais le seul au Nakati. Il y a Ligue de jeunes à niveau national qui a 3 grandes attributions. Chef de département de sensibilisation, recrutement et conscientisation. Nommé par le président Félix Antoine Tshisekedi. Il ne peut se vivre. Tosuki Wanake, je n'étais pas seul. Lui était dans la section, mais il y avait aussi José Mounana, qui est dans la Ligue de jeunes. Il y avait Pati Toumba, président parlement, debout Azaki, président fédéral, il y a Lukunga. Mais, tant que vous voyez que ça, le comité fédéral à Sika, dans le comité fédéral, parlementaire debout Azate Bazali. D'ailleurs, le parlementaire debout ont occupé des postes stratégiques. Nazali vice-président pour Nachang. Pati Toumba Azali vice-président fédéral. Kuna na Lukunga. Pierre Zomba Azali président fédéral na Funa. Christian Oyalemba Azali parmi les secrétaires fédéraux. Il ne peut se vivre. Non, quand même na kati la fédération nous sommes parlementaires de Sanini. Na ba ministère où tu colles na gouvernement et Lunkamba. Baninga na biso musu ba parlementaire de ba travailler. Il ne peut se vivre. On a travaillé, il a travaillé, bien qu'avec un micro, au moment solo, il y a bénédiction à Azui quelque part. Est-ce qu'on a sinon un thème? Au contraire, on a un pierre à présent. En fait, si on a 5 milliards, puis on a 10 000. Nous devons à défaut accepter les époques. Bisonio Sotobota Maratozara na même étoile. Mutuna mutu azana ngonga na ezo komi ngonga ya muninga beta mabo. Quel est toujours du Coran pour ça il se réveille un jour gouverner à remplacer Jantiningo.
cabinet na ye na koya na cabinet na ye Mouko Ntombolo. Il est passé vivant. Le Parlement debout. Pourquoi il faut qu'on recense le Parlement debout au Kanamalam? Parce que les gens dans le Parlement debout, Moutoussou, Oyo, tout le monde a encore été les maramètres, mais Moutouana a été malobi que non, bah on peut s'en moussalate. Mais on peut s'en moussaler, tu n'es pas identifié. Voilà. Maintenant, le lama bêtement sur l'identification comme que non, secrétaire général à Obenganabatu. Non, Bazo Benganate, on doit identifier tout le monde. Banana Zalina, Nana Zali président, comme ça, ceux qui m'ont sur la Moussale, tu peux président, Julien, 50 personnes à 50 personnes. Mais là, vous savez, en réalité, mon coton, c'est là qui n'a pas de tu bandis ma solo et à sapeur-pompier, Delphin, Ngaï et les autres. Certains présidents du Parlement debout nous ont diabolisés. On a oublié qu'on va mettre ça au couteau, on va aller à Batubala. Babo yi copine na bakombo mais le loko ba mususu batinda na bakombo ba ninga ba osala auto ba osala. Merci beaucoup président. Il ne peut se vivre. C'est parce que Azara n'espère na soka yoki. Et ça va bisika msukutu ya benganga a koti sa kombo na bengana zate. Nous faisons un grand travail mais Sengeli doit comprendre. Avant d'accueillir le chef pour le travail, commençons d'abord par nous organiser. Et aujourd'hui, la force du progrès est mieux organisée que le Parlement debout. C'est ça. Et tous ces gens-là, hier, on a utilisé la force du progrès. Va comprendre que nous avons organisé l'habité. Toi qui te perds, parlementaire debout. Parce que ça, nous avons maîtrisé l'idéologie. Le quoi la vision de Bunda Banda dans l'opposition. Donc comme il n'a pas de carte à pouvoir, tu kata. Souci la vision c'est que non, yo posa nini, on s'est retrouvé. Mais pour na yo combattant, on s'est retrouvé. Ok, na ils sont très bien. Ok, na cellule, ok, na section, ok, na fédération, ok, ya quand na parlement debout, c'est-à-dire on se retrouve dans le parlement debout. Mais pour na yo se retrouver, il faut hiérarchie et bien la président Gilles. Pour il faut président Gilles aïe banakuna azala identifié. Bakoya qu'on récupère en désordre. Donc ceux qui ont une identification est allié na combattant. Mais bis le parlementaire debout le parlement debout rien que. Et bientôt le président, selon ce qu'avait dit le CG, préparer une autre rencontre pour la parlementaire debout pour expliquer na bango vision na ya union sacrée. Vous pensez que vous avez un désordre non? Akoyama batu oyo baza très bien identifié comme Kotabi que non on a 10 personnes, on a 7 personnes. Nous avons été acculés l'autre fois tangu Toyamba Maka. Ça n'a pas été prévu, nous ne sommes pas allés demander l'audience. Mais c'était sporadique. C'était sporadique. C'était sporadique. Il ne peut se vivre. Dossier ici consultation en pleine prise de photos. Aïe, bandaki d'abord on a des coquilles. Président Ngapé. Je reçois pas le président Ngapé. Quand moi je 4 rabinons, allez voir mon passé. Donc il passé rabinons, je vais vous appeler. Donc dans la biso to fanda, mutu appelle na ndenge na ye moko. Il est fait vivre. Est-ce que tout le monde se fait comprendre madame? Mais ils ont une interprétation peut-être pour penser. Alors, Naï, voiture il faut assister à quoi après nous sommes dans un parti démocratique, mais c'est la démocratie Nabiso. Ce n'est pas bien s'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, orientation. Bien à la réponse, on va sentir que Abetaki di Kamuzu Tamzuna Kananga na autour de Norasiko. Abetaki on a Kana, mais sur le Seigneur il retire facilement. C'est ça un homme. Et doit éviter beaucoup plus monnayage, il y a parlement debout parce que
il y a certains présidents du Parlement debout qui commencent à vendre le Parlement debout. Vendre le Parlement debout ndengeni. Aïe abeti il est président, mais na soit akabendi là côté kuna, ba pesi information mususu ezali contraire na vision à union sacrée. Tozali kotambola lelo na FCC KHT, mais tozali kotambola na cadre à union sacrée. Alors maloba mususu avant toloba yango, tosengeli ko tourner langue na biso mbala ebele. Na communication na biso. Ba maloba mususu koki ko condamner biso, mais maloba mususu ko justifier biso parce que ça na ba média. Ba média nyonso eyaka abo kanzate ke zalaka ba média po na biso. Mais il y a aussi ba média ya ba adversaire. Oh ya po na koluka oh yo koloba mabe wana nde ba lekisi yango. Il peut se vivre. Non na mona Israël mutombo kolekisa moi morceau ya diété. Na mona été. Mais tant que bêta qui divertissement na parce que on a bien un divertissement. Vous êtes. Tant que bêta qui moi les solo ko seki sabatu. Na moni mutomba komi ko l'exergo. Tina PSTV. A komi ko l'exergo pour critiquer le Parlement debout. Oh bah yeba kite que dans le Parlement debout, toza na 3 catégories yaba donneur de message. Il peut se vivre. Mutuna mutana musana. Mutunga kana milite na bongisa bo moko bomba bomba. Na bongisa bo mono ebisa bino bomoni likola batolo. Na mona ki ba or eboti kuna. Na tindi ba angelo ba ko sécuriser a. Il peut se vivre. Parce que émotion na beti na bike non. Ko seka mo kande ko ko za kati na ope elongwe. Voilà pour laisser la place aux autres. Quand on est visité mususu pour le message à la Kinango, nous devons aimer le président de la République, nous devons aimer les partis, nous devons aimer nos présidents. Il y a Parlement debout, je dis nos présidents et tous ceux qui nous aident à former cette équipe. Il y a Parlement debout. Le président, le président, il peut se vivre. Parce que le président pour nous, ce n'est pas en équipe. Mais équipe, ma belle a vu le Zaramani. Moi, la moitié. Allez, le loi. Mais c'est là que je vais comme conserver là, on peut se voir l'institution. Là, nous avons fait la présidence chez les alliés hier. Il faut qu'on ait tous alliés. Salut. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous. Avant la banda, nous allons remettre $100 à Maman Serra Tati en France pour la contribution. Merci beaucoup, Tata Maboko. Oui, maman. Il y a fort de la deuxième vague. Première et secondaire. Monde mobile métallique. Papa m'a dit que $1,000. Ah ouais, plus de 1000. Et que 2000. Par de ce balbéchil. Nous n'avons pas de yo. Ça va être la papa m'a dit que deuxième vague. Maman Serra Tati en France. Non, il y a une Tati indienne. Donc, tu mets la maman Serra. Et puis, toujours, dans le cadre, il y a pour encourager nos frères d'essai. Et motiver les sous bango pour na mbongo ezo kende kuna ezo pesa bango force. Dans la niveau ya Ituri, bazu ba neutraliser 39 miliciens. Oh bazu ba bomi, bazu ba kangina 5, pe bazu ba récupérer 20 localités. To mettre la part de ces mabo. IDPS viva! IDPS viva! Et puis dans le cadre ya Covid-19, na niveau ya Dubaï balobi ya le 11 juin. Donc tous les bateaux provenant dans RDC à Baokota Soukounate. Vike et comme Kobeta Makasi. IDPS viva. Affaire ya Delphin Kaimbi. Moi si nae bazuba kanga qui est pour nani. Tango ba libéra qui est instruction ba pesa qui a tout ça quitté. Tandis que à négocier qui na justice nenge sengela qui. Mais pour bimanaye abando lukandenge ni yakoki ko échapper. Tango ba moni bongo bazuba kangie lisusu. IDPS viva. Et puis to senga na papa baati lukwebo. Toyambaki yo nanani na union sacrée maboko ko fungwama. Mais oza toujours na initiative ya ovandela toujours ba dossier. OK, chef de l'état tango benga ki bango. Alobaki bazala obstacle na justice congolaise.
mais tozomona affaire ya matata ponyo donc baati lukwebo azovandela yango azolinga ti na ndenge bakende na congé le 15 juin donc azolinga kofina yango dossier lisusu ya lesita mwemwambezo ekoti mpo na détournement ya mbongo oyo azwi ayibaki ye na question na ye eza à partir ya le 6 janvier 2021 tambwe mwamba azwi adeblokaka 2 millions oyo ekendaka ezala déposé na ndako na ye na 1 million de dollars oyo mpe ezala déposé na ndako na ye na 1 million de francs congolais oyo ezala déposé na ndako na ye non justifiable yango moni bazwi basengi lisusu balongola immunité na ye à se comparaître devant la justice. IDPS viva, IDPS viva. Yango tozosenga na papa Bahati Lukwebo yoka consigne ya chef de l'État comme obstacle ya justice congolais te mutu oyo nyonso aza impliqué na problème na justice longola immunité na ye akende kose comparer donc soki aza innocent akozala quitté mais soki aza coupable place na ye eza na prison ya Makala Fachibe et puis Sami Badibanga asalaki mbela azosenga ke bamene enquête sur véritable d'origine ya Joseph Kabila azo asengi ke Joseph Kabila ti sikoyo todutaka na ye toyebi te soki aza nani yango azo asengi bamene enquête bayeba so Joseph Kabila aza réellement congolais. IDPS viva, IDPS viva. Et puis na niveau ya Ngandajika bazwi bakangi directeur de la prison centrale on a détournement ya 20 000 dollars oyo ezalaki destiné mpona kosomba babiloko ya baprisonnier kuna azwi adetourne yango place ezo ekei eyebani te mais na minute oyo batie déjà na boloko bomoni état de droit tobanda koloba justice ezokomi boye eza te lokola justice oyo ya kala wana ozwi oyibi ozovandi me libumu ezotonda bambongo okomisi yango stock na ndako na yo mais sikoyo état de droit eza ke ozoyibi ozala nani place tekomi na boloko. IDPS viva tobetela état de droit maboko. biso to bato bayibi tobenga détournement miyibi moto ayibi mbongo aza moyibi. Et puis na niveau ya justice 42 personnes baza déjà interpellé se comparaître pour na kosamba pour na affaire ya carte visa wana y compris même na bato oyo Israël mutomba azotangaki bakombo oyo bakimaki bakendaki koporter plainte mais tandis que ye na bamikanda monaki bakombo na bango ezalai na ye asali musala na ye tant qu'un journaliste azwa lobby oyo ye azwa moni sikoyo plainte bokende kodéposer contre ezani en plus kaka les mêmes personnes wana baza interpellé na justice 42 personnes il faut bakende kose justifier na bapossession ya bakarte oyo bazalaki na yango wana tandis que na bino bato mosusu bobandaki komérite même pas kozala na yango eza même na bahauts généraux oyo baza na retraite baza na bakarte wana na bato oyo basala service ya l'état te baza na bakarte wana botala donc soki ozobeti il paraîtait que comme même ntina niveau ya ba100 bato bazali na bakarte wana donc soki ozobeti donc 50 000 dollars fois 100 au moins te ke bapie mboka kaka les mêmes personnes babimaka balobake Fachi Beton azosala eloko te peuple congolais azosouffrir crise eye ya makasi koleka ntango ya Kabila tandis que bamultiplier lisusu koyiba ya makasi mpona basalaki bavision chef de l'état simba te. IDPS viva yango tosengi na justice congolais oyo baza interpellé wana soki eza réellement ke baza bamiyibi bamema bango na prison ya Makala oyo eza détournement te eza kimoyibi ojo ya FCC na Lubumbashi balobi Félix kolimbisa bango te kanga bango nyonso po bayibi trop biso tobénéficie na FCC. Et puis na oyo ezolandi Augustin Kabuya akendaki mokolo ya lundi le 7 koprésenter candidat unique na poste oyo Sami Badibanga atikaki ya premier vice ya Sénat. En plus mutu akei wana eza mutu selon vision ya chef de l'État aza mutu ya IDPS Tshisekedi donc aza 100% combattant donc yango moni bazwi basollicité nde azala na place wana kombo na ye eza Edi Mundala yende candidat Mundele voilà yende candidat na place wana. IDPS viva tobetele maboko parce que c'est un fils du parti. Et puis à mokolo ya le 13 juin et puis mokolo ya le 13 juin toujours na cadre ya redini redynamisation yo mutu afc koloba te obanda kochango redynamisation ya parti aozala na niveau ya bandundu pona nani pona na rythme ya Augustin Kabuya pour installer de nouveaux comités fédéraux
dans le niveau ya bandundukuna dans musala kitoko na initiative ya chef de l'état il faut qu'on plante ma place nyonso ya parti UDPS pour la force et il y a de plus en plus makasi donc to peut Augustin Kabuya maboko na musala kitoko na musala donc on a zala na ngopo na lelo yango wana merci beaucoup je vous remercie UDPS viva tolobi biso tokofika mutu biso toza na pouvoir soki toyoki mutu alobi na biso biso toreplike biso tokobanda te mabe na bao bakoba tobendi bino mato sit nayoki mwana moko ya moke peti moko moke avandi ya ndundu alobi papa tiani kasi biso bandundu tokosuka wa papa tiani répondre ndundu wana UDPS viva viva combattant ça vive longa parlement debout sans former les zones ça tokobango tokobangisa oye koya combattant balobi tochana yaya otumboli faci yokola ndekona yaya nayebisi bino politike ekomi ele yaya nazoyebisa yo polémique ekoti su na télévision toloba te toloba par rapport ya boyebi bien mokonzi ya mboka azokende kozwa ligne ya lumumba cérémonie ekosalema na échangeur mais nalandi na bato mosusu soi-disant ya FCC oyo baboye kokota na union sacrée parce que baoyo bakotaki na union sacrée toyebisi bango totravaille oyo tobengaka na vision ya muki mais nazoyebisa yo baoyo batikalaki libanda bake basangani na mwa bato alamuka balobi ete il fallait bakende kobongisa epa balumumba yaya nazoyebisa bino eloko bozobanga na 2023 ezali basignal fort oyo mokonzi ya mboka akoabattre nango campagne moto akotia libaya tokolambela yango ande après lumumba kore ya mobutu ya Kinshasa merci UDPS viva yaya nazoyebisa bino na minute oyo bazobanga Mukwanto Molo azolakisa bango basignal fort na kati ya république démocratique du Congo yaya lobi batitelinga bafilme ndenge bazotonga oyo tobengi na Mongaliema oyo tobengaka palais présidentiel yaya nano esalema te yaya lobi batindelinga baimage nalobi Mukwanto Molo na silence kuna azokenda kotonga yaya toyebisaki bino bokomesana toyebi bavideo bozotambusa na baambassade mpo bobebisa image ya Mukwanto Molo toyebisaki bino ete totikelaki bino 18 ans po ete mboka edéveloppe bozwi mboka oyo botyango na libulu yaya namoni bameme na badepute mosusu balingi balobisa papa mboso lobi par rapport a nini boyebe ete baministre na biso bauti kokota sikoyo po ete batravaille bomona makambo esalemaki ya volcan yaya nazoyebisa yo volcan ye na epoke ya baministre balingi babanda mosala na bango yaya nayebisi yo bopesa bango temps bazopromettre biso de bonnes choses bomoni bien mbongo etikali na kesi ya libenga yaya ezolakisa biso ete bazali na chemin moko ya malamu UDPS viva lobi bolondaki conférence de presse ya état de siège yaya ndenge ya papa nazoyebisa bino lobi bolondaki conférence de presse ndenge esalemaka na poto ndenge mpe bazosala yango tololandaki même porte-parole ya FARDC porte-parole oyo tobengi ya la police bapesi balobi ete déjà bilan eza kitoko kala mingi te oyo tobengi état de siège na es mobimba balingi baprogramme bazosenga na population asolola même na oyo tobengi na baautorité oyo bazosala opération po ete guerre esila boye te yango tosignale bino population botika kobomba oyo tobengi bamercenaire toyebi mpe kobanda kokopere jamais okopere na rebelle ne fiske babanda koboma moninga na yo congolais yango toyebisi bino tosangana mpo na kosilisa guerre nyonso na est mais toyebi bakabale oyo soi-disant bainvestisseur mosusu oyo baye na république démocratique du Congo président bakiti na bacongo po ete baya kokabola batya tribalisme entre biso bacongolais tolobaki ete muluba mukongo muswahili biso nyonso beto na beto oyo nyonso akoya na esprit tribalisme na kati ya république démocratique du Congo tokoachange na ye ande lobi bomoni société mosusu ya transport euti koya matisaka na yo transport 1000 francs matisaka na yo transport 2000 francs société mosusu ya oyo tobengi ya transport eye yaya nazoyebisa bino Mukwanto Molo ndenge aprometaki biso alobi ete bainvestisseur bakoya na mboka oyo po ete baya kotombola défi ya république démocratique du Congo tokomi komona yango kimona mbesu UDPS viva lobi bolandaki procureur ya cour de cassation akomelaki lettre na Sénat
po ete balongola oyo tomwa yaya na émission deuxième lettre ekomelaki mpo na ntambo mwamba yango tozoyebisa même basénateur muku atombola asololaki na bino mpo na likambo ya matata ponyo botala nsima bozonga nini bauti mpe kokomela bino deuxième lettre mpo na ntambo mwamba esengeli bosala mosala mpo na intere ya peuple congolais parce que biso peuple congolais toyebi ete ebele babatami na sénat bakima oyo tobengi basala bamagui basala mabe na peuple congolais mais biso tokoyebisa bino ete soki botravaille na intérêt ya population intérêt ya peuple congolais biso tozali wana mpona kosoutenir bino boye te tosengi na ville ya Kinshasa esengeli ete muku atombola yoka biso atala oyo tobengi bagénie militaire lobi na butu babengi balobi ete bazodetourne même salaire na bango na bagénéraux mosusu balobi ete bapesa bango lisusu bamarché mosusu bango basala bapesi exemple soki bapesi bango même marché central bazala capable ya kosala yango il ne peut se vivre alobi mituka ezotelenga na kuna na banje na bango bazosenga mpe oyo tobengi yango tosignale na muku ntombolo misala eza ebele main tosengi mpe pesa mpe misala mosusu na bagénie il ne peut se vivre combattant d'élite nayebisi bino bovanda calme muku ntombolo azali koenseigner même la communauté internationale azali koapprendre yo banda muku ntombolo aretiraki candidature na ye na conseil de sécurité même nazoyebisa yo monde mobimbe bouger bakomi koplaide muku ntombolo azongisa ye nde moto aplaidaki mpo nango muku ntombolo ayebisi bango ye asali retira parce que complot ekotaki na bamafie yaya nazoyebisa yo complot ekotaki baoyo tobengi bandeko na biso ya union européenne yaya bango bake babimisi oyo tobengi mwana oyo tobengi Henri Bongo babimisi mpo ne fiske bameka kokompare na beton muku ntombolo abeti yango kindo yango nayebisi no bovanda calme muku ntombolo azali na charge ya Afrique alobaki ete il fallait akangisa manduki nyonso ezolela na Afrique précisément na mboka na ye alingi peuple congolais avivre na bolingo oyo tobengi ya mboka yango mona muku ntombolo akendaki le plus loin na Lualaba alobi ete bandeko na ngai oyo bazali na Lualaba bobomaka bandeko na bino mosusu te bazali bandeko na bino moto akosa bino te bazali baétranger bazali bana ya mboka yango toyebi bakabalo bozosala na Katanga bakabalo bozokotisa ete bozoloba ete cette fois-ci bokoluka ete bobengana oyo tobengi bakasayen cette fois-ci nazoyebisa yo tata mama komeka te biso nyonso tozali bakongolais merci combattant merci congolais yaya olobi kitoko makasi biso nyonso toza bakongolais na Katanga bakata Katanga bazosala kaka complot na Katanga yo yango moni muku ntombolo akitisi shikata batie bamilitaire ebele nani aza en tête ya bakata Katanga c'est Kabila est en train de travailler silencieusement sika bolingi to dénoncer te to bomba parce que yo ozotambola na confort naloba te Kabila travaille silencieusement Kabila ye wana balobi koloba te afete 50e anniversaire gato batie couleur ya bakata Katanga ere nazoloba wana muku ntombola azoyoka ngai gato ya kolia basala yango na couleur ya kata Katanga mosengo aye eloko epesinga kanda naloba ameli pe alangwe abengi Kabila chef de l'état de la République eza outrage contre chef de l'état eza outrage bakanga ye sikoyo soki ngai nalingi naloba te jiri tia na se nakolo nafingi te Kabila fait 4 crimes contre l'humanité nani ayebi yango te Kabila abomi Lumumba Kabila abomi Rosi Mukeni Kabila abomi Armand Matungulu Kabila abomi Tshisekedi Kabila abomi bakombata abomi Mobutu abomi Papa Wendo abomi Papa Lumumba sikoyo tokotika Kabila et puis il est en train de travailler silencieusement nazoyebisa bino ke mutu abatama leki oyo na mayele Kabila ne peut pas travailler sa place n'est pas ici
place naeza kuwata na mo yango nayebisaka mampingi yaka mutu munene ya bwanya salela yango bwanya eza mutu munene parceke baza ebele kobanda belgique te états-unis baza boye me yamba ye boye bozoka bila akende awa bozoyebisa ngai na soutenir ngobila nakotika kosala yango te moloboko comme Tshisekedi asekwa lelo ayebisa ngai Jules soutenir ngobila soki olobi na soutenir ngobila tadi nakende kosoutenir kabila na soutenir mpe wili bakonga yaya eri bozolo makambo wana bozopesanga kanda nakoya kotanga yo nakoya kobebisa yo réputation keba IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Viva! Tshisekedi super national, Félix président de la République. Le peuple